Woo! My gosh! Wow! Woo! Oh my gosh! Ah, bombardaka. Là, on a droit qu'on patienter te libérer là. Wow! Nalalaki. Mwana nga bengi ngai. Mama ya kotala. Nakati kuna bazoganga bandeko emotion. La bimisi bana. Moya ko filmer ezate na lamuki na pongi tala bana. Basanga ina bana na nga kati. Oh kolo. Oh là là. On a émotion. Oh kolo. Biso ba parents ma ouais ce qu'on a mon kolo te. Eh. Oh kolo. Bana bazole. Tant on a sonné pour la deuxième fois et na yebisi mwana nga mukolo abenga la police. Ndetanga bengi kola la kate ba rapidement. Bana pe déjà na mikoti la ba on ndaku na ngai. Problème kweli mutu. Mutu aza lokole katana. Mutu aza loboko katana. Mutu aza soki ndenge nini. Kofinga yete. Oyebite oyo nini yelaki ye. Tango zo finga ye lobi na yo yebite. Hein? Tala lokola histoire oyo lelo. Hein? Tala lelo toza vraiment na problème na quartier biso nyonso. Bana bazui grâce. Bazui grâce. Parce que na bimisi bango. Yes. Oh. Gracias. Yeah, tell Madora. Tell Madora. I said tell Madora. Yeah, go. Hopefully the mama, she said she's on the way. She's pregnant. Oh. Mama coming? Yeah, she's on her way. Yeah. Bana na seguraki. Bango yo babimi. Sa mama. Fia pote za pasi. You go. Eza pasi kokata pongi koke musala kotika bana pona oluka mbongo. Ay na sima nango. Soki ndeko alobi mbongo esate. Ay bobandi kofinga na mutema bozolo ba mabe ko ima. Botala ka oyo. Babiso tozana ba papa bakufa. Tozana ba parents sur place. Tala na mawa. Bana bakei. Mama Azoya awa. Na komi na problème ba question na kangai ya. Bonjour na bande konyoso ezanga bino sandi affaire. Bande ko événement o eleki. Eza na USA na Amérique na Kentucky. De commencer à kendaki musala. Oh là là, na pasi. Et apprendre biso mambebele quoi. Akenda musala tiki bana na ndaku. Ngai pe na lalaki parce que na utaki musala na lali. Namona mwana nga bandi ko ganga. Mama kuna bazoganga, kuna na ndaku bazoganga, bazobeta ba vitre bazoganga. Nde na bimi na pongi na sutuki kutu donc na miyebi kutu te mbala moko la kati kuna na soki s'agit sengela ki to zika tonga to sika biso nyonso surtout za na eloko babenga ka gaz ezalaka wana exploser yango wana bomona na sima banda ekopela na mikoteli mbala moko na zuba na ekokotisa bango na ndaku na nga na izongi lisusu pour la deuxième fois na vérifier soki mwana moko atikalaki na kati ya ndaku na moni bougie na zui bougie yango na bomi. Et après, na zui deux computers, ordinateur, na ye nango parce que na boya ki kotika computer ezaka na mambebele. Yango kaka eloko na garde la ki bango. Et ba uti ko récupérer yango na pesi yango na mwana mwasi ayeko beta porte.
parce que ayaki kointerviewe nga e na zwi kaka de eloko oyo na bombaki na remettre ye déjà. Donc bandeko na nga toza awa tomeka mpe kosala programme ezalaka bien soki tozali na mobali kobongisa aire ya musala soki musala mobali aye yo okei po bana batikalaka bango moko te vraiment. E biso baparent tokwelaka makambo mingi yango wana tobendaka matoi mingi bandeko baparent papa mama omoni bana nde batomba ba victime na pasi na mutema outi Afrique oye na mobali na yo alebokabwani mama azonyokwama azosala ye moko mutu atika na bana za te. Oh merde. Divorce esalami mama ka mutu atikali na bana azokose demerde mpo na bana eza pasi mingi. Mbote na bao balinganga lisusu na bao balinganga te mpo naza pe émotionné naza vraiment prête te ya kolobela vraiment nazokoka te mais quand même na partager po bandeko toyeba bao baza na posa ko divorcer boyebaka oyo bozosala mpo na bana un jour ekofutamelaka bino mpo masolo oyo bana bakobosana kango te. Papa Fabio Mayingi mobali ya mama Nanou, je vous aime bien. Tozala toujours unis na ba couple na biso. Bye.